Papa Kende. Merci papa journaliste nga kombo na nga ezali Riden Lumenga Joe Biden Kolo Lopango membre ya Bandundu Sefachi. Merci mwana mboka na kanisi balandi nyonso balandaka ngai bayebinga très bien mboloko nya mama yele nalobaka mingi soki tokutani meme na chaîne bato bayebi elenge bayebi naza pe moko ya membre Bandundu Sefachi eza ONG. Donc c'est ça, yango vraiment tozawa. Nazali Monsieur Willibror Mbungu Mutombo. Nazali moko ya membre à groupe de réflexion ya Bandundu oyo bazali pour soutenir vision chef de l'État. Bandundu Sefachi qui implique dans le Bandundu. Il y a aussi une grande majorité qui est pour le chef de l'État, Bandundu pour Fachi. Donc je suis parmi les pivots moteurs de la réflexion autour de Bandundu Sefachi. Oui, merci ndeko journaliste eza nango polémique te. Nakanisi pe na bandi na lisolo tokobeta lelo eza na baipe o balobaka ke IDPS ezali mingi baluba. Or ezali lo kuta munene biso tozali ba membre ya IDPS o tozo se présenter na kata IDPS comme bato Bandundu et puis toza biso pamba te Bandundu na kata IDPS o pe bazo soutenir nanu vision ya mokonza mboka par IDPS toza ebele donc o etali province ya Bandundu o to soutenir mokonza mboka toza ebele ndo moni eloko tolobi ke Bandundu Sefachi ezali ONG oyo to sali pour nous soutenir pe vision ya mokonza mboka donc to bengi Bandundu nyonso o bazoko soutenir idéologie président de la République pe o bazoko sepela na mai oyo mokonzi ya mboka zoko sala ndo moni to sanganaki to réfléchir na bakulutu to lobi non to kotika la boete et sengeli pe to sala eloko moko oyo koki ko pesa pe majorité na 2023 pona mokonzi ya mboka yango moni to créer ki ONG Bandundu Sefachi tozana pona ko soutenir idéologie ya mokonzi ya mboka et puis toboyi tribalisme na kati wana puisque Félix c'est notre frère congolais 100% yango moni biso pe bato Bandundu oyo to za toujours na sima ya président de la République moi to la pongi ezate ndo moni to yeko créer ONG ba bengi yango Bandundu Sefachi to bengi bato ebele baya pona eloko na biso oyo to soutenir mokonzi ya mboka mon attendement nazali vice-président ya Bandundu Sefachi comme ONG naza vice-président oyo nazali membre pe nazoko konza pe nazoko diriger ba membre nyonso Bandundu Sefachi donc yango moni toujours tozana yo poto solo la muke. Bon merci mwana mboka moni c'est Joe Biden Kolo Lopango kani to lobaka Bandundu. J'espère que ngai pena aspect na nga kotala nga bo batebe bakansanga na kamuluba mumuge muluba ve mumuge mutabandundu muge mumbala muyanzi
Donc pour nous préciser d'abord bantu bozabake betu peke vraiment batu ya bandundu. Donc na kati ya bandundu c'est Fachi nazali membre na kati ya bandundu c'est Fachi naza parmi ba fondateur mais nazali porte-parole ya bandundu c'est Fachi. Bon pour na koluka kotalisa batu boye kotalisa bango bayi banana bandundu c'est Fachi ezali nini. Bandundu c'est Fachi tozana posa ya kolongola batu eloko mo bato atiaka na mutu pena mingi bandeko na biso bampagne na munu ya bandundu en général bon nyonso ve donc bango nyonso te mais ezana ba misusu o bandeko na biso bazana opposition o bazoluka komima bandeko ko bimisa ndeti ke na kati ya bandundu wana batu balingaka Fachi te ndeti na kati ya bandundu wana batu ya IDPS bazate oyo basutenaka do bato bandundu oyo basutenaka Fachi ya bato bandundu na kati ya IDPS bazalaka te pona koluka kotalisa bato ke non biso bato ya bandundu toza majorité na kati ya IDPS tozaka ebele o to sutenaka Fachi mais tellement biso na kati ya bandundu tozaka nde trop malili toza trop malili bomba na mingi mais toza na kati kuna même na ko expliquer bato moi mukie même IDPS ne bomona ngo même na fondation nango muta bandundu azali na kati ava ba fondé IDPS batu ya bandundu muta bandundu azalaki wana président Mboloko ndisi apesi permission to yenda ko répondre au place wana ekozala vraiment malamu na kombo. Oui kombo na yezalaki Mwankembi à part Mwankembi pe batu bandundu ebele bazalaki na kati yango moni ndeko notre fondateur alobi clair eloko ebomaka biso batu bandundu omoni tozalaka mwa mingi trop malili na koza la pena kanyaka nazobanga po batu bayeba ngo koyoka bandoki bakolenga ya famille. Alors c'est ça que ozomona que même na kati ya IDPS lokola biso batu bandu toza majorité na IDPS mais ce que loko ebomaka biso ni toza trop malili toza trop malili pe to lingi mingi end yango ozomona mingi tozo ko avancer te na makambo ya malamu ndomoni biso pe siko lelo to telemi pona ko lakisa batu ke IDPS tant ba fondaki yango parmi les 13 parlementaires mutabandu de place alaki na kati azalaki pe moko te mibale pete bazalaki na kati ndomoni toujours biso pe lelo na kati ya IDPS à part ba vie na biso na baleka biso pe toza majorité lisusu koleka bandeko na biso bakasaye yango moni to telemi pe pona ko soutenir vision ya chef de l'état na vision ya autorité na biso ya hiérarchie ya parti donc toza wana yango yo to bengi yango bandundu c'est Fachi to longola pe tribalisme oyo bakotisaki na mitu ya bampangi na beto ya bandundu sambo bampangi mingi boke raisonnable na IDPS bantu mingi boke zabande boke vandaka baluba fait IDPS yoke ya bantu nyonso surtout beto batamandu na IDPS beto ke mingi la plupart majorité boke batamandu yo ina muke son mpangi en tout cas IDPS yoke ya batamandu majorité yango na to telemi pona ko soutenir vision ya mkonza mboka toza wana pe na kulutu oyo moko na biso pe nazobenga mingi l'homme sage aza wana to yoka ye pe na sima ya kozala pe malamu beaucoup de journalistes. Je crois l'air n'a mis présenté Nazalaki Claire. Nazali Oyo Azali membre parmi les leaders du groupe de réflexion et Nazali leader d'opinion. Dès Navopesa Ndimbola plus il y a ONG parce que ndenge bandeko balobi malam parce que bazali ba membre à IDPS et que na IDPS c'est vrai bato bandundu baza ebele mais bandundu c'est Fachi ezali ONG du développement ou ezali parti politique te ezali ONG ozo regrouper ba membre nyonso ya bandundu o bazali na ba différents aussi partis politiques. En tant que leader d'opinion, donc na ko épingler loko wana po boyeba o ba lobby po na IDPS eza makambo solo. Mais na ONG o ya biso bandundu c'est Fachi ressortissant nyonso ya bandundu doit se reconnaître dans bandundu c'est Fachi. Peu importe son appartenance politique, peu importe appartenance à parti politique naïe, nous allons soutenir vision à chef de l'État. D'office, il est accepté comme membre Yabandundu Fachi, mais quitte à lui
disons, à remplir ma condition d'adhésion pour être comme membre de Bandundu Sefati. Mais tout ressortissant de Bandundu, d'où qu'il soit, qui qu'il soit, Azala président parti politique, Azala Nini, mais on a soutenir vision et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il se retrouve déjà dans l'ONG Bandundu Sefati. Et les partis alliés na IDP, c'est le parti où il y a union sacrée, le parti où on a union sur. Tant que tu te reconnais Moutouya Bandundu et que tu soutiens cette vision-là, tu peux adhérer dans Bandundu Sefati. Voilà un peu la réflexion. Otto Sali, en tant que leader d'opinion, c'est ce que j'ai l'éclaircissement on a coupé ça. Hein? En dehors, il y a, pour porter précision, il y a un parti politique, il y a une appartenance à un parti politique. Donc, Bandundu, tozo, pour exclure tribalisme, que Batu Bakanisa que non, voilà, le chef de l'État n'est pas de Bandundu, hein, on n'est pas avec lui. Non, c'est faux, archi faux. On est avec lui, nous le soutenons, nous soutenons sa vision pour que les choses aillent de l'avant, pour que Bandundu, tout Bandundu, les grands Bandundu puissent mettre la main dans la pâte. Kwilu, Maïndombe, Kwangu, Bissonio Sotoza, dans la vision Bandundu Sefati. Voilà un peu clairement ce que je peux expliquer par rapport à notre vision. Bandundu Sefati est un parti politique. Pour tout le monde, il y a un parti politique. Ni pour nous, on a Bandundu Sefati. Bandundu Sefati est un ONG. Ils ont soutenu la vision chef de l'État. Peu importe les partis politiques qui appartenir, mais ceux qui ont la vision, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, carrément il est. C'est Moutaza Lamuka. Lamuka, on dit bien que Lamuka a soutenu la vision du chef de l'État. C'est clair. Lamuka est dans l'opposition. On accepte, on est en démocratie, on accepte la vision de tout un chacun, mais nous... Ça, on est libre, on est en démocratie. Mais c'est que je sais que Ezana Bato Bazape na Lamuka, Bazali Kolongwa Bazoya na Bandundu Sefati. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des gens qui sont là malgré eux, qui commencent à comprendre que nous devons soutenir la vision du chef de l'État et nous devons aller dans Bandundu Sefati pour que nous puissions avoir notre parapluie qui va nous couvrir. C'est ça, parce qu'ils doivent avoir quand même l'étiquette qui doit les défendre, c'est Bandundu Sefati. Au lieu que Bazar na Lamuka sans couverture, et ils sont là malgré eux. Bon, ça dépend, chacun est libre, nous sommes en démocratie. Aux à la Lamuka, moi je tolère les gens de Lamuka, ils sont dans l'opposition, ils doivent faire leur devoir, leur travail en tant qu'opposants. Mais nous qui soutenons le chef de l'État, nous sommes avec les chefs de l'État, c'est simple. Là, je ne veux pas entrer dans la diplomatie du chef de l'État ou dans son programme. Ça, c'est une question que vous allez poser par rapport à son protocole et à son cabinet. Mais je sais que Azache Mokondiamboka, il y a Congo Mobimba, et il a un plan d'action, il a une planification, il a un agenda. Hein, après avoir fait la diplomatie peut-être en dehors du pays, hein, il le fera dans toutes les provinces. Ça, je ne peux pas m'inquiéter, ce n'est pas, je ne veux pas m'empresser pour ça, je sais que c'est dans le programme du chef. Omoni mokili ndenge elobaka. Soki mutu abeli eloba makabongo. Bon, ngai na ko rejoindre kulutu nanga makambo alobi. Na sepeli mingi parce que asali intervention moko eza clair. En tout cas na kati wana ndeko eza polémique te. Il faut premièrement bato bayeba ke eloko nano eza parti politique te. Ezali onige obiso to sali seulement pour soutenir vision Mokondiamboka. Donc c'est ça notre problème. Deuxièmement, nabela ki mwana mboka. Mais ezalaki nango corona te. Ezali kaka ba fièvre ndenge ko beta batu. Sikoyo na monike ça va. Mais Bandundu Sefati ndenge kuluta uti ko expliquer. Ezali seulement même bandeko ya Lamuka kuluta lobi yango clair, tozana bango déjà si basambere, baza déjà na Bandundu Sefati na onige na biso. Puisque mon frère, omoni eloko oyo ezoko bebisa batu polémique. Puisque même ndeto lobela Lamuka, ngana encourage Lamuka puisque bazo sala musala na bango, c'est l'opposition na bango.
Même lui-même, le chef de l'État, dans le discours Naya Lobaka, a encouragé les sous, bande konabiso batikali une opposition, basa l'opposition pena fort. Donc basa les sous makasi encourager Kabango. Donc c'est ça. En tout cas, on a place on a polémique exacte et puis biso toujours travailler seulement pour nous soutenir vision ya Mkonjamboka. Donc c'est ça. À part ça, ndenge tolobaki makambu ya ko tambola. Ya ko tambola bandu se fati partout pour na ko planter. Toza wana kulutu ndenge to yebiso ke tozo ko bongisa. Puisque vous savez qu'au sala au Niger, la mutumoko ya logique, biso toza bato tozo ko respecter na état de droit, na démocratie. Tokoki ko sala eloko moko na ndenge alo yengete. Toko bongisa mwana mboka, toko tambola na yo pe j'espère elongo. Toko talisa pe batu. Maye sengeli ndenge nini to créer eloko ezalaki pona nini et puis pona nini to sali yango. Toko talisa pe batu ebele mena beti mbela bande ko nyonso oyo balandaka biso bayoki baya basandere eze eloko na biso et puis il y a des conditions pour ko taper na kati ya onige ezo sengani wana toko développer ngo mikoleko ya j'espère toko zala na yo ensemble toko développer na banze za Markwana mwana mboka vraiment ngai pona koye biso boyeke tozo komikota to mikotisa déjà kala donc ne to biso ke non na fondation ya makambutu tozalaka déjà biso bandunu tozalaka déjà pe to bon kozala kaka on comprend bete na posa otalisa bande kunanga ba congolais d'abord ba mpangi na munu ya bandundu boyi to be kolo musu ba province mususu président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi toyebi ke azali congolais à 100% papa na maman na ye baza ba congolais biso lelo na Congo toyebi ke ba limba memela biso loko moko boye même ata président Mobutu na place ya malamu on a mona ya mukia tika d'abord yango na ko lobela atika biso ta esprit wana te ya ba tribal wana ke non ngana za mu luba ngana za mu Congo ngana za kiboyi ba biloko wana so total na tanga Mobutu yebaka yango te mais lelo batu moko tango baya na sima Mobutu akei na sima ba yeba ngondi ba yo lakisa biso tribal biso nde banani bo biso nde baboyi donc lelo oyo ngana ko loba boyi président Félix Tshisekedi aza muluba mais azali président ya baluba te même na ba discours premier discours na loba yango azaka président ya baluba te aza président ya batabandundu te ya ba Congo ka te ya ba ngala te to ya ba Swahili te aza président ya ba congolais biso siko le to na posa oyebisa be ekolo wana nyonso ba misusu bete bana ba ignorance wana kotala neti ke no azaka président ya baluba te aza président na biso nyonso toza na droit ya ko soutenir ye yango biso siko la ngamu na biso bandundu tellement to moni ke bato baza trop malili to telemi pona ko lamusa d'abord bato bandundu mingi lokola nga na membre ya IDPS c'est pas que tout le monde ba membre ya IDPS mais nga na za membre ya IDPS nazo senga bandeko na nga ya bandundu nyonso baza na kati ya IDPS o ba bomba naka o ba mona naka te o bazalaka trop malili wana nazo benga bango baya ko adhérer na kati ya bandundu sefachi o ezali pona bandeko na biso ezali jusque pona bandeko ya bandundu nazo benga lisusu bandeko mususu ya bandundu o bazana ba parti politique différent exemple pas ya na Ngamboso et pas ya na Gentini Ngobila donc na même na ba palu partout ba mais ba o ka basala nini ba soutenir vision ya mokonzi ya mboka bandundu sefachi ezana posa na bino nyonso boya to sangana to tia loboko epa mokonzi ya mboka to sala makam parce que tozana ba problème ebele na kati ya bandundu na ko expliquer moi un peu na kati ya bandundu to ba problème ebele na ba province na biso eza avancé te bandeko mususu totali ba province mususu ezo avancé mais biso na bandundu to avancé te pourquoi parce que ba cadre na biso oyo ya politique oyo ya bandundu oyo bazui ba poste ya minene na kati ya mboko oyo basali loko mona kati ya bandundu te siko biso totali siko ke non toko bana kotika la ka boyete biso ozo ba chance ya kofana na kati ya ba poste yango mais biso moko na province na biso ya bandundu eloko mozo sa matin na 3 provinces na biso nyonso yango siko biso na tanke bana ya bandundu to telemi to bengi na bandeko mususu baya to sangana siko to bana ko tambola ya ko tambo to bana kaka na ba télévision soute biso to bana zapina to kangami boye to lobi bon to kena na Assemblée nationale pas président Mboso to okuta na pourquoi biso province na biso ya Kwango province na biso ya Kwilu province na biso ya Mai Ndombe pourquoi makambo avancé te comme exemple passe na tanga na Kikwiti wana au mona ke ba mabulo to benga na Kikongo mabengi ba érosion
epasuki epanziki kwiti wana do lelo okala mingi te boyoka pena ke commune ya Lukemi na commune ya Kazamba elinyeka bwana côté wana nyonso wana osomona ke ba mabulu ezoko est-ce que ba konzi mboka na so ba lobilango est-ce que bazo raisonner même pona yango siko biso na tanke siko bana même na kenge place nyonso wana osomona ke ba mabulu banzela eza ya malamu te courant toza nango te mai ezali te toza na ba problème ebele yango toza trop sir pe toza na elika ke chef de l'état Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo oyo biso bana bandu tozo soutenir toyebi ke parce que na yebi opposer ki question pour papa ke est-ce que ti lelo akiti déjà na nute na bandu toyebi ke eza na kati ya programme na ye okita o mata président Félix Tshisekedi akozala na bandundu soki na 2021 peut-être 8 ans okita te mais na yebi na 2022 peut-être kozala la première province à revisiter d'abord toyebi ke bana bandundu nesto toza na elika ya président Félix Tshisekedi ndenge ya ye ba problème ebele to wana bandundu wana esani ekosila so ekosila elongo na biso bana bandundu soki biso nesto totelemi to komi mutu moko to komi na sima mokonzi ya mboka amoni pa ke te bato baza na volonté na nga to bani ko tia ba pression par-ci par-là ba place nyonso na gouvernement côté les marocains n'avaient pas ba ministre par-ci par-là pour koyebisa bango ke non biso to linga bandundu biso to mona ba école ya malam ndenge beja tikaka kuna to mona ba université ya malam to mona courant mai makamu nyonso ya malamu na kati ya bandundu na biso yango monke to sali eloko yo po ke biso moko to mizwa siko en charge ni papa Tshisekedi alobaki to mizwa biso moko en charge siko yango biso bana bandu to mizwa siko en charge ya kotelema ya kotambola katambola pona ko bunda pona ba province na biso wana yango na sengi bandeko nyonso bazana ba parti politique mususu bazo kanisa ke non eza ya batwa ya IDPS ezaka IDPS te eza ba parti politique nyonso ozali mais so zaka muta bandundu na kati ya union sacrée obo soutenir mokonzi ya mboka bwana vision ya chef de l'état to bengi bino boya na kati ya bandundu sefachi to koyamba bino maboka kofungwama toza na posa na bino boya to sala liboke to sangana pour to avancer pe lobby 2023 to pesa président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi majorité na parlement biso bana bandundu. C'est ça on a compris koloba. Permettez, merci pour la question, mais pour répondre à la question, permettez que j'utilise, je prends des réserves pour ces termes. Pour moi, je condamne ça avec la toute dernière énergie, parce que c'est un comportement ignoble. Bakoki kokanga. Une autorité, d'ailleurs, tout citoyen a droit au respect parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la présomption d'innocence pour tout problème. Tant que Moutouazana nous jugeait, on l'achemine tout bonnement en tant qu'un citoyen jusqu'à l'instance où il faut entendre. Mais de la manière où il a été maltraité en sa qualité du gouverneur, représentant du chef de l'État, c'est vraiment regrettable et c'est un comportement que je ne peux pas supporter. On devrait, oui, s'il a un problème au niveau de la justice, on les prend tout bonnement, il y a des conditions, il est interpellé, on l'achemine avec tous les respects en tant qu'un bon citoyen, et on l'interroge, s'il sera condamné, on les condamne, et il y a des principes de droit qui sont établis pour qu'il soit condamné. Mais l'amener, qu'on les maltraiter comme un chien, comme un voleur, comme un brigand, ça vraiment je condamne ça vraiment avec... Je ne saurais pas entrer dans les sentiments des autres ou porter un jugement que je ne saurais pas moi-même défendre. Je ne sais pas d'où provient un pareil comportement. Dans le chef, il y a bateau, Bakeko Kangaye, gens chargés de la police ou il y a parquet. Je ne sais pas répondre à leur place, mais pour tout citoyen congolais, on ne peut pas les maltraiter comme ça, même si c'est un règlement de compte. On ne peut pas les prendre comme un chien, comme un brigand. On devrait l'acheminer en bon citoyen. Comme un bon citoyen pour qu'il aille se défendre. C'est la justice qui va établir la peine qu'il doit subir. Ce n'est pas dans la rue où on doit les maltraiter pour qu'ils puissent subir oui, oui, moi Namboka, je parle des citoyens. Quand je parle des citoyens, donc pour tout Congolais, même yo, si tu as commis
un problème, tu as été accusé pour un problème, il y a une plainte contre toi, mais on doit te prendre tout bonnement, avec tous les respects, et t'acheminer à qui des droits pour que tu sois entendu, ou tu seras condamné ou blanchi. C'est ça. Ou élargi, c'est là le problème. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Le premier moyen de défense devant la justice, c'est la fuite. C'est ça le premier moyen de défense. Ceux qui ont été interpellés quelque part, premier moyen, il faut bombana otindi bavoka na yo, bavoka bakeyi ko défendre yo, mais quand tu vas comprendre de quoi il s'agit au clair, que tu vas te présenter. Hein? C'est la fuite là ne peut pas justifier les comportements dont il a été traité aujourd'hui. Bayasuka nazo ko invité tout ressortissant de Bandundu. Oyo ayebi que mboka ndenge za kotambola, foro chef de l'État za kosala ezali po na intérêt na biso Bandundu to longola l'esprit oyo ya ba division, esprit ya tribalisme, si anani to landa biloba loba batute to ya kokota na Bandundu Sefachi. To soutenir vision chef de l'État, to ya en masse pour te soutenir ye, to kende na ye ti na suka ya mandat na ye ti akore ba élection ko ya to zala na ye a renouveler mandat pour que asil sa plan d'action na ye ndenge ezali établi. Donc tozo ko inviter ba ressortissants Bandundu, ba président ba parti politique avec leurs membres, tous ceux qui trouvent vraiment, qui croient en cette vision-là, qu'ils viennent et seront reçus. Na mamboko moko ko fongoma biso tozo zela bango baya ebele Bandundu Sefachi et kende liboso eza ONG eza parti politique te tozo yamba batu nyonso ba parti politique nyonso o ba yebike bazo soutenir vision o ya biso tozo ko lobela IDPS pamba te tozo loba ba parti nyonso même ba lié o bazo soutenir vision ya chef de l'État. To inviter bango pe to bengi bango na kati ya Bandundu Sefachi. Eza ONG, eza parti politique te. Eza ONG baya ebele. Baya ebele. Baya pena ebele. Et puis liloba nanga pe ya suka lisusu bato balandaka nga na PSP Pasteur Mbote na Canada na biki. En tout cas nazalaki attrapé na malade. Mais Dieu m'a fait grâce. Na biki tozana bino ensemble. Bato pe bo tunaki mboloko ndenge ni nazoko mona na te landa bilili ngayeyo ngayo nazongi na scène tozana bino. En tout cas merci vraiment mbote lisusu mbote na balandi nyonso balanda kabiso bo sandere même bande ko na biso bazana Europe o pe bozo soutenir vision chef de l'État tozana ONG na biso Bandundu Sefachi boko tebele e kozala mpe malamu wane zalaki kaka liloba nanga ya suka. Merci. Oui, vraiment, maloba ya souka eza d'abord na pisa bango d'abord ba bonsoir na bango. O aolanda na tongo bonjour na ye. Vraiment liloba ya souka eza ka keno nazo senga na bandeko nyonso. Ba peut-être ba misu asala pe politique te. Ba ndeko na biso misu sala ba politique te mais o sepelaka na chef de l'État to bengi pe yo o ya pe ba ndeko na biso bana poto o to benga ba jika. Nga kuna ko préférer na ebike o koti déjà na Bandundu Sefachi place aux Ali. Misali la polo au salika polo na yo komi Bandundu Sefachi et au sala pe bien lora bino bana poto to sengi na bino parce que to apena poser ya soutien wana poto wana poser ya soutien makasi moi musolo ezo singili poto sala ba polo pina ebele oyo kozala visibilité pour na Bandundu Sefachi ezala na kati ya visibilité na kati ya ville ya Kinshasa na kati ya Congo. Donc il doit na poser vraiment ya soutien na bino to yebi ke bo soutien na bato bo soutenir pe biso. Et vous allez vraiment malade. Tu dis que l'eau ne pas bandé les alors moi pas si. Ils allaient arabe mais tu dis que bino bolanda biso bato na souci. Ya Bandundu. Bana Bandundu ya solo na bi boya belé lola ba maman Rosa Lumenga. Ya kati ya Suisse. Na yebi ke ba maman bazali belé. Ba maman Thérésine Lumenga baza tellement belé donc na mona so na bani otanga na minute oyo. Bozala ebelé ba o ba soutenir Régien Lumenga Joe Biden. Donc il n'a pas si peu mbote lisusu na président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi moté ma maman Denise Nyakero Tshisekedi na pesi bango vraiment ba bonne fête na bango déjà nazo pesa sous peu mbote belé pas président Jeko Beya
nayebi wazo soutenir pe bandundu c'est faci nazo pesa pe mbote susu na président Jean-Marc Kabundi na secrétaire général Kabuya nazo pesa bino nyonso mbote ya makasi ya kosakana te ba mbote na bino vraiment bozo ba mbote na kombo na Yesu na pesi bino vraiment mbote yango wana pe na bana nyonso ya bandundu bino na pesa bino na Kongo mume pesa bino nyonso mbote bekelanda muna ntangu yayi be baba mbote na benu ya mingi mume pesa benu betume binga benu bekwisa kukota na kati ya ONG na benu na jina bandundu c'est faci elengi. Ah non, kitoko. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.